mutuna mutakendaka na cimetière aka hotel esika bakundi ndeko na ye. Mélodie atiki mwana ya 8 ans. Mélodie atiki famille. Lelo yo soki ekomi mukolo kende kotala bandeko soki akunda miko na bakende wapi. Ngana episo belo tinda mbongo na bino net nanga boko benga na boko ya pa mama na biso mama via bosenga ta numéro bobikene nazo sala. To mama nani Flore bango mibale nde bazo simba mbongo. Kotinda par mutu. Rose Maloba souhait ya famille. Merci pour la parole. Pour la biso famille, tozo senga kaka corps à petite sœur ya. Mélodie erazalaki asepelisa biso, asepelisa bino na musala na ya bando sala. Botu na programme na ye matanga koza ndenge ni bima mukolo nini ya mukolo nini. Mélodie avant à appartenir na biso azana na famille na ye. C'est-à-dire abota mina na libota na ye après aye ko ya ko kutana na biso na monde ya musala auto salaka dans le monde artistique. Alors tokoki ko sala likambo te sans que toya ko solola na libota. Voilà, on a besoin que nous retrouvions les scabas pour les mamans. Un jour, je pense que la maman na ye. Très bien. Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur Karine Yamado Télévision. Nous sommes maintenant là dans la commune Yakalamou, précisément dans le quartier Yolo, place où derrière moi, place de la Matanga. Serre Nabiso Mélodie, artiste où s'appelle Sagibino, Joaquin ou Atika Gibiso. Donc, tu veux toujours partager ma famille à Mélodie. Beaucoup Boroyo, comédien ou bazar, basali petit réunion pour lancer cri de larmes, na batu ou bazar na moyen pour na sunga famille à Mélodie, balongo la corde depuis na Congo Brazzaville pour na Eya à Kinshasa. En tout cas, tu Rolanda ba image on a peu, tu ressens tout juste après. C'est bien votre humble serviteur. Bo Lubanga mona gitambo ya tongo. Tu Rolanda ba image bongo, tu ressens tout juste après pour aussi cette émission. Merci. Sana ya yananga abundela kanga kolo Yesu abundela kanga akotela kanga kolo Yesu akotela kanga abundela kanga kolo Yesu abundela kanga akotela kanga Allô. Il y a Denise, maman, il y a Denise. Voilà, nakanisi tocho solo na famille parce que le kambosi ekoyaki. Eza tant nyonso tant tozo bongisa to bandaki ko lobango bandane bandeli. Mélodie avant à appartenir na biso azana na famille na ye. C'est-à-dire abota mina na libota na ye après aye ko ya ko kutana na biso na monde ya musala auto salaka
dans le monde artistique. Alors, tokoki kosala likambo te sans que toya kosolola na libota. Likambo nyonso oyo tokoki kobongisa, nyonso tokoki kokangisa. Avant tosala yango tokoya kosolola na libota. Bomoni ndenge nini? Biso tokanisi boye. Bino bokanisi nini? Yango lelo bomona ina bansi lobi tozaki na réunion na biso ngoka ya comité. Alors, oyo tokangaki lobi na comité na réunion, yango tokoki kosolola lelo na libota. Alors, CG omeka ko pesa na no public bandeko o basotala biso o bazape na besoin koyeba programme ya mélodie baza na besoin koyeba nyonso ndenge ezolekela moi likanisi muki. Voilà, merci beaucoup chers amis. Je sais que vous êtes éparpillés partout dans le monde. Tout le temps nous sommes dérangés. Programme ya matanga ya mélodie parce que mélodie erazalaki asepelisa biso asepelisa bino na musala na ya bando sala. Na programme na matanga ekozala ndenge ni ebima mukolo nini ekoya mukolo nini. Jusque là nous ne sommes pas en mesure ya kopesa bino que programme ekoya mukolo boye eya boye parce que nous n'avons pas réunir nanu ba moyen nyonso te ya ko rapatrier corps kolongwa corps elongwa kuna na Point Noir ti eya awa. Voilà donc pourquoi nous disons cela touti ko soit na famille. Et le grand souhait aux familles Balingi, ça c'est la grande sœur. La grande sœur, il y a Muninga Nabisu, il y a Ndeko Nabisu Mélodie. Donc, souhait à famille, tu n'as que Ebimape na Monoko, il y a grande sœur, souhait à famille. Merci pour la parole. Pour la famille, Tozo Senga Kaka, corps à petite sœur ya. Tozole la penza butu na moi na bandi bozomona ba interview na zo sala souci na nga na zo senga ka corps eya parce que so corps eyete ezala moi pasi nde balobi kula ba négliger ba corps na biso yango na zo senga ke kuna azata na mutu te mutu pa ke kotala e pa zapte mutu pa ko zakela ba participer na kati ya enterrement ngo pa zapete parce que biso so tozaka awa yango na zo senga penza na gouvernement ayo ke la biso mawa kota likambo azasi na mingi kolobate. Donc ça c'est les grands souhaits, il y a famille. Donc biso pe na côté na biso na kombo ya artiste comédien na kombo ya NTPC au président Masumu na Okatanga azali na kamokuna ndi ba délégué nga etangi secrétaire général elongo na ba artiste no délégation otoyaki awa ba msu bazakuna ndi tozaki langue na libota toki souci à libota. Donc, ils ont souci à Libota, souci à l'artiste comédien, nyonso. Ils ont souci à l'admirateur, aux fanatiques. Balingi de Ronabiso, Matanga ya Korea, tous les laïcs dignement, Naranae, plutôt Kundae, Awa, na terre, y a ancêtre naïe. L'ambassadeur, notre excellence, ambassadeur, j'espère que vous avez déjà saisi. Vous avez déjà saisi, nous savons un combat. Famille Babongisaka. Moi, je suis kawa famille baza basangisi bakundi de on facilement. C'est pas que tout d'abord non, la famille c'est une famille mais boyebi que to bongsaka fête mais matanga te. Siko likama boyepe ezwami olezo mape awa bayebi ezwami musika. Donc ko rapatrier ça facilité. Ezo senga bobeti calcul bomoni ke sengi mosolo ebele. Na ba période oyo na libota bakangisa mbongo ebele bongo niti ata biso côté na biso tokangi maboko côté les artistes comédiens cotisent wana tosango le yapona ndeko na biso tokangi maboko côté ndenge balobaka bakundaka ebembe moto moko te. Donc voilà na lobi yango na parabole. Nous ne venons pas ici pour exposer tolinga soute de ngaba jadi tala biso boya te bomoni matango eleki oyo ezalaki awa ndenge to s'organisaki proprement, biso moko papa tokundi calmement. Mais ici, ceux qui sont intéressés, que ce soit nos autorités, c'est parce qu'il s'agit à rapatriement. Qu'on rapatrie corps, rapatriement, et ça facilité. Et surtout, il y a une fillette. Donc c'est un peu ça. Maloba souka toro ba ngwana. Tous en réunion. Il y a artiste comédien lobby dimanche na 16h, un espace major. Artiste et comédien nyonso, génération nyonso, à 16h juste, dimanche ils ont les 5.
le 5 juin 2022. Biso nyonso tokuta un espace major na croisement Bosobolo, Birmanie na Kasavubu. Tokuta nana pour na réunion na biso. Dès moi une partie ba komi pe na Point Noir lelo. Ba to zayi to tindagi moi une partie à famille ba kendagi rapidement bazakuna ba on va comme point focal na biso ba nzamba sali ba komi bien. Toto soana ba on ba komi bien. Ba kuta un peu déjà na fillette na biso tout ça rassuré. Dans maloba o vraiment toi koloba ya yango wana. Voilà, et le qui est important, toloba ndenge secha utikoloba ndenge grande sœur a utikoloba grande sœur ya Mélodie ndenge utikoloba que non souhait souci à famille. Wana pena basenga ki biso ngo bana premier jour biso pe tozo continuer koloba que lo na bolingo toza ndeko na biso Mélodie toza na posa pena ntotone ya tozo continuer ko beta CTP ko ningisa artiste et comédien partout esika bozali. Ezala o bazana banda ya mboka na poto na Afrique du Sud na Angola na wapi to ningisa maboko to benda nzoto ya ndeko na biso Mélodie e ya awa na Kinshasa boyebi biso to za bantu soki to komi le 1er août en tout cas mutuna mutakendaka na cimetière aka hotel esika bakundi ndeko na ye Mélodie atiki mwana ya 8 ans Mélodie atiki famille lelo soki e komi mukolo kende kotala bandeko soki akunda mikolo bakende wapi. Voilà. Voilà, on a besoin que nous retrouvions les scabas kundi maman naïe. Un jour, je pense que tu as la maman naïe. Très bien. Allez, on sera mieux. Toi, kundaï parce que moi, on a donc on référence à maman naïe. Très bien. Donc nos amis de la diaspora va contacter Bisso de Londres, on va appeler même le vieux Baba Mungita. Tout le monde, la diaspora, vous avez déterminé. Molobi en tout cas. Il faut n'almoni de JP, masamba binga binanga oxygène fondo ya na yawa. C'est ça souci na biso nyonso. Les comédiens sont unis. Bino nyonso ba même ya diaspora. Na ba baza boyebi de konini aza chargé. Ya récolte wana eska to tia bani na biso bosa ngo bongo ezala proprement vraiment. Mais ebe me bakunda ngo mutu moko te. Voilà. Non, là on clôture, on peut parler dans les détails, non? Ah oui. C'est le bamoko. Bandeko, nabiso bazali banda mboka. O balingaka pe théâtre. O balingaka biso même ba chroniqueuse. O bozo bobi ke bozo kotaka ba vue na makambo o etali Mélodie. Bonengisa ba poche pour corps Mélodie eya. To longo na kata distraction, to ça l'effort, to ningana et puis so boti na mbongo. Na bino net nanga bokobenga na boya pa mama na biso mama via bosenga ta numéro bobikene nazo sala to mama nani Flore bango mibale nde bazo simba mbongo continue par mutu te ato pas mutu azande kono mais tango pesa il faut assurer que mbongo wana pe et comme vraiment merci bato ba kolanda biso. Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur Karine Yamado Télévision. Nous sommes maintenant là dans la commune à Kalamou, précisément dans le quartier Yolo, place où derrière moi, exemple place où la matanga ya Serre Nabiso Mélodie, artiste où c'est pas ça qui bino, je qui bien ou atika qui biso donc tu veux toujours que partager ma famille à Mélodie, beaucoup broyo kaba comédien ou bazar basali petit réunion pour na lancer cri de larmes na batu ou bazar na ba moyen pour na sunga famille à Mélodie balongo la corde depuis na Congo Brazzaville pour na eya na Kinshasa. En tout cas to rolanda ba image wana pe to kozonga tout juste après. C'est bien votre humble serviteur bo lubanga mona kitambo ya tongo to landa ba image bongo to kozonga tout juste après pour aussi cette émission. Merci. Sana ya yananga abundela kanga kolo Yesu abundela kanga
akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka Denise, maman, Denise. Voilà, nakanisi tochi ko solo na famille parce que likambo si ekoyaki. Eza tango nyonso tango tozo bongisa to bandaki ko le bango bandane bandeli. Mélodie avant à appartenir na biso azana na famille na ye. C'est-à-dire abota mina na libota na ye après aye ko ya ko kutana na biso na monde ya musala auto salaka dans le monde artistique. Alors, tokoki kosala likambo te sans que toya kosolola na libota. Likambo nyonso oyo tokoki kobongisa, nyonso tokoki kokangisa. Avant tosala yango tokoya kosolola na libota. Bomoni ndenge nini? Biso tokanisi boye. Bino bokanisi nini? Yango lelo, bomona ina wansi lobi tozaki na réunion na biso ngoka ya comité. Alors, oyo tokangaki lobi na comité na réunion, yango tokoki kosolola lelo na libota. Alors, CG omeka ko pesa na no public bandeko o basota la biso o bazape na besoin koyeba programme ya Mélodie baza na besoin koyeba nyonso ndenge ezolekela moi likanisi muki. Voilà, merci beaucoup chers amis. Je sais que vous êtes éparpillés partout dans le monde. Tout le temps nous sommes dérangés. Programme ya matanga ya Mélodie parce que Mélodie erazalaki asepelisa biso asepelisa bino na musala na ya bando sala. Na programme na matanga goza ndenge ni bima mukolonini ya mukolonini. Jusque là nous ne sommes pas en mesure ya opesa bino que programme ya mukolo boye ya boye parce que nous n'avons pas réunir nanu ba moyen nyon sauté ya ko rapatrier corps kolongwa corps longwa kuna na Point Noir ti et ya awa. Voilà donc pourquoi nous disons cela to uti ko soit na famille. Et le grand souhait aux familles Balingi, ça c'est la grande sœur. La grande sœur, il y a Muninga Nabiso, il y a Nabiso Mélodie. Donc, souhait à famille, tu n'as que Ebimape na Monoko, il y a grande sœur, souhait à famille. Merci pour la parole. Pour la biso famille, Tozo Senga Kaka, corps à petite sœur. Tozo la penza butu na moi na bandi bozo mona ba interview na zo sala souci na nga na zo senga ka corps eya parce que so corps eya te ezala moi pasi nde balobi kuna ba négliger ba corps na biso yango na zo senga ke kuna azata na mutu te mutu pa ke kotala e pa zapte mutu pa ko zakela ba participer na kati enterrement ngo pa zapte te parce que biso so tozaka awa yango na zo senga penza na gouvernement ayo ke na biso mawa kota likambo azasi na mingi ko lobate. Bon, ça c'est les grands souhaits il y a famille. Donc biso pe na côté na biso na kombo ya artiste comédien na kombo ya NTPC au président Masumwa na Okatanga azali na kamokuna ndi ba délégué nga etangi secrétaire général elongo na ba artiste no délégation otoyaki awa ba msu bazakuna ndi tozaki langue na libota toki souci à libota. Donc, ils ont souci à Libota, souci à l'artiste comédien, nyonso. Ils ont souci à l'admirateur, aux fanatiques. Balingi de Ronabiso, Matanga ya Korea, tous les laïcs dignement, na ranaye, plutôt kundaye, awa, na terre, ya ancêtre naye. L'ambassadeur
notre excellence ambassadeur, j'espère que vous avez déjà saisi. Vous avez déjà saisi. Nous avons un combat. Famille babongisaka. Moi ni soke zaki kawa famille baza basangisi bakundi de on facilement. C'est pas que tout d'abord bola. Non, la famille c'est une famille mais boyebi que to bongisaka fête mais matanga te. Sikoyo likama boyepe ezwami olezwa mape awa bayebi ezwami musika. Donc ko rapatrier ça facilité. Ezo senga bobeti calcul bomoni ke sengi mosolo ebele. Na ba période oyo na libota bakangisa mbongo ebele bongoni ata biso côté na biso tokaki mabo côté les artistes et comédiens cotisent wana to sango le yapona ndeko na biso tokaki mabo côté ndenge balobaka bakundaka ebembe moto moko te donc wana na lobi yango na parabole nous ne venons pas ici pour exposer tolinga soute de ngaba jadi tala biso boye te bomoni matango eleki oyo ezalaki awa ndenge to s'organisaki proprement biso moko papa tokundi calmement mais ici ceux qui sont intéressés que ce soit nos autorités c'est parce que il s'agit à rapatriement ko rapatrier corps rapatriement ezaka facilité et surtout eroya yemote elongona na fillette na mwana donc c'est un peu ça maloba suka toro ba ngwana to sana réunion ya artiste comédien lobby dimanche na 16h l'espace major artiste et comédien nyonso génération nyonso à 16h juste dimanche c'est le 5 juin 2022 biso nyonso tokuta un espace major na croisement Bosobolo Birmanie na Kasavubu tokuta na po na réunion na biso de moi une partie ba komi pe na point noir lelo bato zaito tindaki moi une partie à famille bakendaki rapidement bazakuna bango bakomi point focal na biso ba nzamba sali bakomi bien toto soana bango bakomi bien bakuta un peu déjà na fillette na biso tout ça rassuré dans maloba o vraiment toi koloba ya yango wana voilà eloko ezaki important to loba ndenge secha utikoloba na ndenge grande sœur autikoloba grande sœur ya Mélodie ndenge autikoloba que non souci ya famille wana pena basengaki biso yango banda premier jour biso pe tozo continuer koloba que lo na bolingo toza na ndeko na biso Mélodie toza na posa pena nzoto ne ya tozo continuer ko beta CTP ko ningisa artiste et comédien partout esika bozali ezala o bazana ibanda ya mboka na poto na Afrique du Sud na Angola na wapi to ningisa maboko to benda nzoto ya ndeko na biso Mélodie e ya awa na Kinshasa boyebi biso toza ba bantu soki tokomi le 1er août en tout cas mutuna mutakendaka na cimetière aka hotel esika bakundi ndeko na ye Mélodie atiki mwana ya 8 ans Mélodie atiki famille lelo yo soki ekomi mukolo kende kotala bandeko soki akundami kuna bakende wapi usat mwana na swa voilà usat on a besoin que nous retale esika bakundi mama na ye un jour na posa ki otala mama na ye très bien allez osala mieux to kunda ye parce que mwana wana zana donc azana balobaka nini azana référence ya mama na ye très bien donc nos amis de la diaspora va contacter biso de Londres on va appeler même le vieux Baba Mungita tout le monde la diaspora vous avez déterminé bolobi en tout cas il faut nalmoni ndeko JP masamba benga binanga oxygène fondo ya na yawa c'est ça souci na biso nyoza les comédiens sont unis bino nyonso ba même ya diaspora na ba baza boyebi ndeko nini aza chargé ya récolte wana eska tocha bani na biso bosa yango bongo ezala proprement vraiment mais ebemi bakundango mutu moko te voilà non là on clôture on peut parler dans les détails non c'est le bamoko bandeko na biso bazali banda mboka o balingaka pe théâtre o balingaka biso même ba chroniqueuse o bozo bobi ke bozo kotaka ba vue na makambo o etali Mélodie bonengisa ba poche pour corps Mélodie eya to longa kati ya distraction to ça l'effort to ningana et puis so belo tinda mbongo na bino net nanga boko benga na boko ya pa mama na biso mama via bosenga ta numéro bobi kene nazo sala to mama nani Flore bango mi balende bazo simba mbongo
continue par mutu te ata otina mpo mutu aza ndeko na yo mais ntango opesa il faut assurer ke mbongo wana mpe ekomi vraiment merci na bato batukolanda biso.